Après, sur quelques jours, il y a un accident, il y a un vandi na bama passa. Aïe, ça va ah. Au vu que a tout ici carana bateau ba fort ba théâtre autant comme ah. Ba fort mais tout ça encore. Oh. Quand on dit une expression corporelle dans le bélian. Voilà. Eh. Donc n'engue ya ça le béla. Donc on a complexé, il y a chapelé, fâché, complexé. C'est que complexe on a annoncé la chapelé, c'est que ça y a supériorité. Ceux qui ont des enfants chéris, princesse pas enfant chéri, Adailunga, Baraïs. Comment on a fâché là? On a fausse information pe singai. Ceux qui ont masse à président il ka yangai nini. Pour via Mike la Duchesse. Est-ce que Duchesse Fafa na teva lo ba ke ngana makambo? Te? Mukili yebi ke Duchesse aza makambo. Est-ce que Duchesse lo ba na munoko te? Est-ce que Bobo il faut avant na télévision lo ba ke yaza makambo? Mais ki master ngo tozala biso nyonso boye ngana mona ki master yango te. Eza omoni so tali muto aza makam aza eloko wana eza yete to aza o yazolo bate e bana mingi ni tozo ga exemple moko oma mutu na nzela otambola pa simi mbongo na maboko ndo compter batu ba mona comprendre ya yete o comprendre eza yete yo na mutema no ebike mbongo yanga o bimiso konta na miso batu ya nini ya yete on a mutumo car on a ba PC kaka ya alongo nango awa kende na garage aya kozongisa mizika on yata na nzela tala roi likolo penenga kumbela ngo volant comment ya yete po mukolo eloko ayebikeza yanga onyo koma na nini onyo koma na nini ngana e match yati on reconnaîtra au tala na TV ya banata na tala groupe maote groupe nini net groupe nini na yoka o auta sinar ki ndenga remercier le président Tukebana le président Tukebana na mona te na kotanga ba baker ya sinar ki na yebi na mona te photo mona biblia na sima so ya Caleb ya ati teni siko dans le bandeni keza yi tournage pour na mona pe caméra te na été policier avant ton nini ngana zo ba vrai na tala te na yeba kombone te ngana mona e wapi mbala liboso na mona e na groupe ya Mike la Duchesse aye aya kokota yokate na boite aya kokota groupe so batu ya pembeni ya ebisi bango lobiki ono ah masala benga sali groupe donc faut na kota donc faut na travailler banini mais Chief Matuza yoki yango oh garçon nazo ba yaza masa Duchesse nandeni aza no sala test amona papa lekali boso ba lekise liboso nga matanguna mapapa batu baga longa mapapa alongoli mapapa c'est présenté ngai comme non on a quand ça nyos to ala champion ya kanisa za yango te aza ngona ndeni ah papa aza yango te soka zaki bongo so ya zaki liboso na yo e bibato yo leki o make kulutu nzozi na liboso na sa ron wapi asala ngota nini yo voya to vision ya leka na boya ndeko Baris ah au sexy en cassier en pleine émission oh ah boya nini boya ndeko Baris ah au sexy en cassier en pleine émission oh ah boya nini boya ndeko Baris ah au sexy en cassier en pleine émission oh ah boya nini Ankolo, merci, bon problème qui est. Exemple TV dit donc, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme ya sans périque boy. Faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV.
Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Exemple TV, exemple télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste, très heureux de vous retrouver encore très nombreux devant vos postes téléviseurs. Grand merci à vous tous, fidèles amis internautes. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur. Grand merci à Yannick Youra, à la prise de vue et à la régie finale, Mobile et Balox. Petit mais costaud, donc il y a plein de balance à image et puis qualité, c'est bon, donc big respect à lui et grand merci au sponsor officiel de cette grande chaîne de télévision, exemple TV, Yannick Chamba Godson, papa social, Yannick Chamba Godson, Motema ya Clarisse Ganga, maman sociale, et je vois encore Malik Arafat, Malik Arafat, quelle bonne manière, merci beaucoup à toi Jérizing à la merveille, moi na mamie, et à tout seigneur, à tout honneur, Jules Moinamputu, Geto Kamazi, Bruno Aruna E19, Monica Makama, maman la Brian, Bébé Seigneur, le maman la Kenaya, et puis Primaël, sans oublier Willy Claude Djama, prêtre. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Lui, c'est qui? Faché Kalombo. Ça serait pour lui, je crois, pour une deuxième fois à l'écart. Na émission à votre honneur, mais na exemple TV c'est pour une première fois. Donc Bobera Anga trop par rapport il y a des demandes à Bino, raison pour laquelle l'autre aux anaïe. Alors bon j'étais télécommande bon zapété parce que Faché c'est parmi les artistes comédiens qui fait bien son travail et Azo c'est peut Sabino na ba film Ebélé. Alors ba question yanga ba réponse il y a Faché ce qui y aura aux d'accord na en refond la biso pour qu'on appelle ça bonjour et bienvenue na Faché Kalombo. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci à Barési Baza et puis bonjour à Moutounio So à l'occasion de la biso. Voilà. Un mot gentil na ba fanatique na tout au balingarayo na au balingarayo petit mais batala rara théâtre on a soyé que fâchage jouer ba rotala oyib ça bon ni bozali ba kota l'émission. Ouais, na lingi bino mingi donc koza na bino ya ngwe pesa biso pe force ya ko sala susu musala oyo ya oluka ko sala ngolo sou bien pour bo jeter biso ba coup de fleurs. Donc merci beaucoup, merci nandeko nyonso oyo à Zuli Bakou vraiment ya hôtel biso na bandeli. Donc nazo souhaité bino année déjà yango comme chité kolo sala biso nyonso grâce ya ko mona susu 2020. Voilà. Koyoka déjà ko lobaki année comme déjà ko chité pour na yo année 2019 so taliango. Comment on a nango pour nous les candidats bêta biso na lisolo année 2019 ango. Non relevé ça positif. Ouais. Par la grâce de Dieu, ils sont positifs. En tout na musala na yo na makambo na omoro privé na makambo musala nyonso positif. Ouais, makambo nyonso positif ata moi ba zizani ezanga raté, moi ba difficulté ezanga raté mais en général si c'est à 100%, je dirais 80% ils sont positifs. Voilà. Ouais. 80% ils sont positifs par rapport à ma film tout oyo Faché à côté na année 2019. Le lot Faché aux appels parmi les artistes au bazo ça la fierté ya musala oyo. Combien de temps déjà de carrière depuis au bandi carrière là? Depuis na bandi carrière ça fait 15 ans. Ouais parce que na bandi en 2004 et aujourd'hui 2019 et ça déjà 15 ans. Pendant ces 15 ans de carrière, c'était 15 ans moroboy, il y a des difficultés, il y a des combats, 15 ans moroboy, il y a facile parce que bateau batarabino le lot a Monica fâché le lot il y a 2019 par exemple, m'a évité le passé a fâché pas comme le lot fâché pardon et banda qui n'engeni moi du solo au relaté moto Rosali Bakou pour la première fois à la fâché moi du solo il y a carrière artistique na. Ouais début nanga ezaki vraiment dur et année vraiment qui belé ko banda 2004 na banda ki théâtre ti to koma na ba 2000 si je me trompe pas ba 2004
16. Donc ils ont toujours la difficulté. Donc nous avons passé toujours moment moko ya mabe oyo tant mususu na ki na ndako papa a chassé nga likolo ya théâtre yo komi ko déambuler partout au vanda pas camarade au mabe au vanda koto mabe au vanda pas koko mabe donc union sonné pour na théâtre donc aux en petit na niveau ya 200 francs congolais pour na nini pour na théâtre mais Dieu a fait grâce tango ba YouTube koya et les choses ont changé donc moi mouki hein donc s'il faut dire et voilà c'est ça donc difficulté à Kébélé puis parcours pe na tambola na groupe neti na bandit théâtre pas Père Noël na longwe pas Père Noël na ekokota et pas Chico Pululu na 2007 donc kolongwa pe na sali 3 ans kuna na olongwa une année na zaro ça sous théâtre et après na ekokota groupe ya Mike la Duchesse moi tour pe n'est pas Bobo Manoka moi tour pas Muscador Roblex et puis nde na yaki ko vanda na masa na ngai Jerry Matondo et après wana na yako sala groupe ya ngamuro lelo yo Congo Art. Donc, je crois ça mbala liboso tom son émission na yo na beta lisolo ya groupe nanga. Oui. Congo Art combien de temps d'existence? Donc une année et demie hein, une année et demie. On est motivé qui au ça la groupe parce que ko gérer batou il y a facilité et puis déjà fâché quand les boy comme on a fâché on a pas personne sur scène on dirait pour Silika on aura trop fâché à solo to ils a rare nom de scène. Bon na Silika de ma nature pe na Silika ka soki ka bêtise et salami na za rapidité wana ya Silika et mais na Silika na cause Silika na raison yangwana kwa eza vraiment mais na kati ya nature na ngeza te ke lokwa na mutu akanda mutu ata sali na nga eloko te nga na manifester kaka kanda po kombo na ngeza fashion donc na ngenda bongo te kwa donc eloko pe motiver nga na mambo ya kosala groupe ezaka tango ozotambola na kati ya bagroupe ya bato ozozwa mpe mayele eza na bamayele mosusu oyo so ozwi place obimisa yango eza te donc mosusu olobi ke oconfie bachef oyo bazodirige wana obanda kopesa bango babiloko to mosusu yo oza nango motu na motu na mamu na biso bacongolais na culture na biso azwaka mamu na ndenge na ye ozokomprendre okomona lokwa komona yo ozo se faire voir yo ndenge yo nde moto ya mayele yo nde mayele ekitelaka yo oyo yaka kopesa bango donc esengai ke groupe oyo nyonso natambolaki esimbaki te mais lokwa naza artiste il fallait kaka nasala nini naluka kocréer groupe na nga oyo nga moko na mayele oyo to mosusu nazwaki occasion te ya obimisa na ba groupe oyo nazalaki nabimisa yango sikoyo na public et mona et puis eza pe selon prophétie hein, parce que tango nazalaki na kati ya ba groupe bato il y avait des gens il y avait des leaders bande koloba na nga que non yo ozala leader yo ozala déjà bana ko assumer ba responsabilité ya oui na bande ko assumer n'était pas pour Loulou Nazara déjà chef ya répétition et c'était pour Loulou qui m'avait dit un jour tu vendre bo na fête olo bananga bi non yo ozala leader et bisi camarade mo tozaki na lobi yo ozala leader te yo solo bo ozala leader ba ki simbate et il faut zalaka derrière mutu pour s'en sortir mais solo bi ki olanda ki leadership yo et simbate tant olobe la biso mutu na mutu qui part na ye mais nga na banda ekondima te na banda oyeba te et osalama na magie nini et ke nazala leader na diriger pe batu donc na banda kolekilanga mais lelo tango ekomi dans le bango déjà prophétie lobaki yango et puis na basali ya nzambe mususu baloba yango déjà la kombo afashe wana ba baptiza auto za vraiment vrai non nga moko mutu na mipesa donc nga baptiza nga kombo te nga baptiza nga kombo te parce que nazwa pena moi chance ya ozala na ba leader oyo alinganga makasi na groupe nazwa chance wana te tant mususu moi mukie na koloba et pas Mike la Duchesse azaki moto yo azo considérer acteur na ye mais la route quitté tikela ngate tikela matuza tikela matuza ouais tikela ngate donc wana kutunga azaki nanu na roba nini
en termes de l'oroté dans quatre groupe nazaki mutu nanu na parmi les acteurs au bandai ko zoba principal il y a un film non Nathan oya zalaki ezaki nante non autant il y a sali groupe et salaki ba moi ebelete après il a voyagé donc biso to tikali ko bosser par rapport à il y a stylo bango bazaki nango besoin to lukaki nanu ko s'adapter tant que s'adapter nde siko to pesi les meilleurs par rapport il y a style wana nde siko to komi ko zape ba rôle principal et zaki na absence na zaki na présence na été donc yende na rôle bazali leader royo ao sangisa aki na motema ya kolinga zaki na esprit ya keton mususu bactère bazabo pas foutela bango transport par rapport à ba leader musu ndenge bazalaka donc na roba moi chance mon qui nazwa et pas na ye mais les autres batikali bazala nanga penza le roi moi bien té bazana nga moi bien té lulu bazana nga bien té donc ozomona cela veut dire azana yo acteur boyé zo comprendre mais ne ozana na groupe ya lingana yo té oui et ya lingana yo té on a le bango émission moi je crois kala nga voilà ba fasté donc ya lingana yo té bon éviter aussi pour les acteurs na les acteurs imagine toi Barési to répéter à 2010 non 2008 je crois pour la côté en 2007 2008 toujours répéter tant on a toujours collé trop bagag toujours répéter bagag toujours na gag mo toujours ça là nga bachenga leader pour na belle voix na nango donc bachenga leader et orchestre na gag belle voix ouais donc bachenga nasala gag wana na ki leader ya musique voilà siko to répéter ngo mais na vanda kabo na mon leader a côté na répétition kata akuta biso to répéter gag wana to kati ba moko yo fâché yo moni groupe yo te soza leader wa leader et pas na bino ya tata na mama na yo ashiko pulu mutolo babo Barési si on a conseillé makambo oh na conseillé makambo te eza télévision voilà so yi moko atali yebi makambo na loba et tant mususu ti azaro sala ngo ayebaka te un jour e ko ipe ko bima zo comprendre et nzamba sa makambo na ndenge na ye lelo YouTube ye lelo ko mi pe émission bo tant mususu fâché face au micro zo comprendre et yango moni esa nini ebimi comprendre mais ça loko na inventé l'été voilà donc yo boy attaqué moi quelques acteurs peu mususu parce que yanga na comprendre te natel qui leader ngo na ebité na saleli ngo ou leader na zo travailler na gag oh il faut te tourner na même ngam na ba pété soke zala nini mais et après to zala pe na ba déjà tikalanga na mutu ke na bige leader na bilo mo boye po nanga comprendre donc on est à parcours par rapport il y a question na yo ngi opposé il y a ba leader au place nazalaki yangwana et après wana neti et pas bobo manoka na umelaité même l'accent motema ti alaccent motema mabete le contraire bobo manoka za vraiment na besoin nga pour azala leader yo alukanga na travailler pas na yi donc avant kutu to potana mangambo ya ti na zokaka zo comprendre donc azala déjà na besoin nga et puis et yaki peka ko finir par kokota chez ton na koti ndesiko e coïncider pe ba film ya YouTube et bimi donc et senga isiko ke na ba na ko travailler kuna répétition ezo simbate nde na benda na ki mais na soki pe na occasion ya ko travailler na e belebele te mais ayamba kinga vraiment na motema ofungwa makwa oye na yebi alinga mingi ba bosser de ce côté ma eba ki fâché c'est un bosser on a besoin nga donc tant on a yé ayamba kinga bien voilà fâché est-ce que ça a vrai moto à pistonayo toi même on peut dans le monde à YouTube makasi ça Naomi Barcelone ou à pistonanga ouais à pistonanga parce que yé moto azwaki selon histoire yé moto azwaki occasion ya okuta na kosolola na boss na biso Yves Lubamba tanga sololi na ye alobi na ye ke non il faut bandosa ba filmer et Barcelone a contacté chief na biso Tino Matuza donc Tino Matuza
allez matuza ezaki et considère que ce qu'on a matuza to vanda ndako moko vanda chez biso na bandal et tant matuza yo ya betelinga pe masolo ya mamde basololi il faut banda ba filmer ndé tant to bandi pe ba filmer film boso to banda ki mama komi manda ya mwana et puis tilelo donc on t'a qui pena moi pistona qui biso c'était Naomi Barcelone. Voilà, Naomi Barcelone, Lelo à Pistona, Lelo fâché. Ceux qui osent fâcher Lelo, ton rôle, que Barcelone pas contribué beaucoup plus à la carrière. Donc, pas beaucoup plus, mais à contribuer. Et à contribuer. C'est dans le monde de la visibilité, parce que Lelo, vous avez peut-être artiste. Dans le monde de la visibilité, il faut comprendre Lelo Moro. On t'a connu aux oyo à pistonner. Est-ce que ceux qui sont aux anopés faibles, il y a pistonné yo. Mais yo osa faible Europe c'est l'oroté moni que ezala problème ya mutu wana te comprendre donc ce que ngati na tikala na public boye donc ngape na un effort oyo nga na sala mais ndeko na nga apesa nga coup de pouce comprendre ya ke zo espace yango demande ki pe mutu yo na jouera bien na pesi pe musala étoile pe zali makambo ekei zali mais il paraît ba cousin cousine de la vrai. Non, tous les cousins et cousines. Tous les rendez bakombo moko. Tous les bakalombo. Mais le lot fâché Kalombo connu de tous. Eroya qui na YouTube bango, acteur nini o yokutana na bango bayambaki facilement parce que monde dans zone ko sanga na bato belé na comportement surtout que fâché yo pose akina marambo belé to yoka ndenge ke fâché brutal, fâché bundisa rabato, fâché boy agressif, batala sko fâché na monde mo boy sanga na baninga. C'était facile bo s'associer bon pour que boy bana le lobo fanda ti le lobo sanga ba film ensemble. Bandeko nakutaki na tongwana nakutaki te donc ngana mona ika ondire bandaki po avant biso avant to banda na eba été ba film nini ezalaki déjà to bandeko ni banda au travail on a roye batom mususu na ro bana kutaki Chicago Chicago koya mais yemoko je pense yemoko ozaki déjà na poto batala raye mais à part rien na kuta sumutute na ba jeune nyonso toza lelo na kuta donc ngana na koluba na kuta Chicago et après na bossé comme il se doit et résultat yango yo voilà lelo na Top Vision oza parmi les acteurs oza pe na contrat ouais na contrat mais avantage à contrat na des avantages à contrat ya ranine beta solo bon avantage à contrat eza et dépendre na mutu nanu ngai tant ba beta il solo ya contrat natalaki avantage nango par rapport à nini namoni depuis nganet na banda théâtre boy na tikala za salarié te na théâtre et puis Nathalie tant a proposé qui Chicon et qui non moi c'est to bundi non il faut ko bakisa bossa yo bakisa. Et après, tant à Bakissi, Nathalie va paramètre na monique non. Et na place na kende boye, bapé singa moi 20, na kebo bapé singa moi 15, na kende bo bapé singa moi nino, surtout na batan on a pe moni biso a ezalara. Et mutoyo oyo ayebana ba opesa yembo onde mona yote. Yo ba opesa yo tam sous transport, on appelle 10 000 francs en transport. Oyo moins de $10. Vous comprenez siko yo tant Nathalie que na laro yo na kofuta pe parler na tikali pe na nini yo bo donc na komi salarié nde na chaki mutu na bitay faut na signer comprendre faut na signer na temps wana na monaki ke so mona ça va yango na signer ki contrat na habite pour na bandeko mususu soki raison na bango ozala nini menga raison na nga ngona na talaki et dozaki ngai ko doze ngate po ngara moi bisenga sengate ola salanga mongo luana ya ba mutabengi ngamba moko na bandole lele ba passe na ngate na monaki eko doser pe ensemble ngana bandeko eko doser to ya banditisme ya kosenga trop donc moni déjà so yo moko chaque fin du mois vous aurez moi 100 francs vous aurez moi chicon
et na ndenge to balobaka to dépendaka mingi na basi ya poto zo comprendre moi ça poto ça la ngape sur lendo et zalate onga moko déjà na moi sans faut opesa nga na opé parler ya ngwana quoi yo moni biso tam nde bande ko balobaka na bande musu basakana na biso oui c'est tout à fait normal basakana na biso mais so ke na Nigeria garçon ni nigérien ba nde ko poto basakana na et bon ça va fumer nigérien et arrêter pour bango kuna wa chiko na bango c'est le boulot na bango donc on biso siko boulot et pe ça penza comme il se doit te ya moni nde ko vanda boy na Facebook tanga moni boy na ba invitation à côté tel ba photo moni au Paris au Paris c'est qu'il faut oyo abandoko ta na agence oyo na moni oyo Hollande oyo Western ya zo comprendre donc tant on a raisonné biloko wana tout et ça là que na signé contrat. Voilà. Mais par rapport à Banderono Mususo Bazarape na ba chaîne à télévision belé ba besoin fâché à apport na bango contrat na bino la kaka faut ka boza la pas na bino boko bimal bandate bon boss aloba bongo boss aloba ki na kangi mututé. OK. Ma belle fille Bazali ba Fanny baza pe na ba chaîne. Oui, Bazali donc ça que film moi zo comme boy 5 pena rapport à fâché ou bien boya za na contrat tout comme ça. Des fois biso mo pe to yo kaka comment moi mabe ya ke au monde ande ko ça film bo abengi yo otalo yo ebisa eno nazara na contrat moni sali ebita mususu contrat na bino ko ya tourner bo été ça la moi mabe moko boye mais quand même ba comprendre pe po abi ke mutu nyonso so akanga mesika c'est ka zotala ba avantage na comprendre que ba avantage za place wana fâché le autre rôle que bino boza boye n'époque mon rôle le YouTube les attentes de la grâce parce que fâché nous donnons ko banyo plus na YouTube que na ninga CD. Oui na zone de occasion ya kota na CD mais CD ouais na kota na tanga CD na jouer na ba Vejani yo calculer Vejani qui na poto depuis quand na jouer na ba filmer na jouer na ba gag et na jouer ba gag ya bon ya bon moi producteur pe moi belé ya tango CD et surtout ezaki que tango na pas pululu tango na pululu na chaleur makasi na poto donc azoramo ba contrat ba film belé donc tout ça qui occasion à travailler na bandeko belé baza lelo na mikili mais erona nazaki moi dimi ba msuba ba petike les alaranga donc na moi dimi et yangona quoi donc na occasion wana ya okota mais ko marquer boy et ate pourtant c'est des aki net lelo te lelo passoir ezanango lelo laisser aller ezanango lelo facilité ezanango ya muto asalika moi li auto na ebebu batapoto ba moni mais na temps wana o le cap na temps CD temps ba vieux Johnny Nsaka la bazo koma ba film yo nana okotsa yo okota no wapi e banande nini donc nga na esko kopesa ne makambo na nino na YouTube mais na zwaka moi grâce wana ya kokota na CD lelo batu msuba komo bete no batolo nga tanga CD ndé supeza la bon bato CD na bato CD le yo zonga lelo biso za ba mais tant ekokana raté OK tant ekokana raté na biso toza na temps o parce que tant neti ya kala Abraham asala na ko baneni na tango ba Abraham fallait toza il fallait toza non Abraham était na ezalaki temps ya Jacob ezalaki temps ya Isaac ezalaki temps ya Salomon ezalaki donc ezo kende bongo donc to comparer makambo ya ba temps mususu na ndenge tozo orienter ba makambo na ndenge to mema makambo lelo yo biso ebele to déploraka nini comportement ya ba ndeko na biso ba ena na YouTube zo comprendre mais na CD biloko wana ezaki te na CD moi ki mokolo ya laki donc il va notre facilité à l'élo YouTube comme bébé chamusala ba kulute belé ba kolela quand kalizaki pena casting producteur aye faut wele la rôle mais le comme en facilité oui ba kulute il faut ba lela po neti tant wana bazaki ozo cacher lelo bazo sous cacher te cacher za sous te comment salaire c'est bien votre YouTube vidéo salaire te bongo na bien biso salaire to zo kana bango za caché par filmer biso za ozo tourner na moi
na fin du mois bapesi yo oye baté dans na film moko monter bon on compter combien vous comprenez donc ce to ba na caché on les a caché donc caché ça qui na temps na bango yango il faut pas regretter na temps wana ba simba ba grand lard na temps wana ba producteur ezaki aye a solo lina ye avant tourner filmer ba kateli mo chiko na so ici ba libérer o nyonso etikali donc on se pela na baton et puis na ba leki mso ebele ba ye o balola YouTube koto boye batu ba finga ki boye koto batu ba sala ki boye na ma mso etali nango publicité batu ba ya nango kana TV. Déjà, va traiter un peu trop impoli par rapport à Bakulutu Mususu, à fashion impoli, il y a un jeu na été. Ndoto on a atteint ndoto ba ve batika l'autre ngote. Donc nga eza ya ko forcer natureté, eza ya hypocrisie au devant caméra tout le monde dans la cam mutu malamu. Donc impoli a raté, mutu mabe a raté, ba tout bazar respect. Natala ba émission na ba on met tellement to eba ninga sko na natala itala oyo. Ah ça ça là. Tap loko sala. Hypocrisie dans vacances dans mutu. Il y a somme mon abisa yo. Il y a est-ce que Barezi baza yo so zwa tellement YouTube peut to caméra boyeza nango justice té eza place moto ya ko kata na makamute ba compte à rendre té et tom sous to za biso pe censé ya loba mamona te main o ngana déplorer que ça face au ba balinga ko la kisa awa balakisa peton to za biso na biso caméra zate pour to yebani bien moto ko sa zate ne to ga oko sanga jour musu sala émission to vandi pena to tandami ba jeune de to tandama to bandolo bana bizalil to bandolo bana mama to sala ka ba vie ba théâtre o ba on va lo ba nganga na lo ba ba yata so ba ya émission so informer que émission to sala les aboye muto wando dévoiler boy so i ba ya ba yata mais na TV tout le monde vous appelez na carte sur là parce que yo vous appelez moi mukolo moko te na carte hypocrisie na zate na sa hypocrisie na ndenge nini et pas nani nga ba résister na osekana yo yeba ke na problème na ote soki na ziyo na problème na ko luka yo ndeko na nga na sololi na yo tala boy et on ndeko moko awa oyo na utaki ko sala ba na to sala émission awa et ndeko na nga nani ki chapelé ton na sali émission natanga ki kombo na ye bozoyo kana kutu te bozana ba problème à makasi taka kuna koma wana mais tango dévoiler c'est bon ah natanga ki tozoyo kana te po nini po kaka nga na boyaki hypocrisie oye azusala vernga oui po tozala bien to solola bien selon nga na motema na nga olikolo zo mona biso na ebike na mwana mai to solola kitoko toza bien mais ya ko banga pe ya ko kamwa eza tango yo pesi mo Congo ya beto masasi na sima pona nini zo mona eloko nga na déploraki yango wana le quoi na na kanda esengi ebima na émission mais so na bibina na yaki na ngone émission te ko na préparer yaka chapela sanga bo yaka to sala émission te na kina kanda wana ba yo sala pe mission en pleine répétition nde sa nini ebimi mais selon nga na ko luka yeto kuta na fara pour bunda te yebika ndenge to lekela wana ah brutal mabete ba ngate so abeto mo ba barezi baza so ya betinga nga tiki na théâtre na émission vérité so yo kikake na tiki théâtre yeba kisi ka betenga na lobi yango devant caméra so ya betinga nga na tiki théâtre ce que dit kamango ezanini honnêtement bouwele to yebata moi vérité ngo mo éclaircissement malgré hypocrisie on ndenge nini ezala ka yo yeba ka so yo pesi mo ko anyata ko mandoki et comme la ronde ndenge nini selon ça quel problème ya nini nga na vandi na groupe na moni bana moma passa ba s'adhérer tellement nga na répétition za moi trop té pour na ba filmer et yo considère que film to bandi Chief Ernest Tumba et singa bino prise tout il faut au bêta c'est comme chose qui peut m'embaki ni to mi pesi ka trop na mamuna nini faut bêta na bibo OK c'est bon to vandi na lia tournage Poupou, masolo et bandi. Ma pas ça va bêta masolo. Masolo. Artiste ba uta na groupe na. Ba uta na groupe na ba obeta sikoyo makamouye asalaka en dehors en absence na biso. Mambo ya lobaka po na biso. Bino donc. Za yo mokote. Nga mokote.
Ada na kati. Ouais. Ada na kati qui encore? Ernest écoute l'autre côté. Donc so na yo ki ba mamutu wana en tout cas et frappa ki na ngonga penza te. To ba mapasa wa beta. Na kati ba élément ba oloba. Oh non, presse. Moni biso nde to za boy. Tant to aki na groupe ya président Chapelé. To inayo. Bo inanga. Na problème nini? To ina en plus to mo wa lo pamba devant président na biso. Pour président biso yo no na o banga ke fort do ay loko ko tuté do nini loko té. Bo petit mikie ba nini ngabi. Oh. So ta mutu yo za na bien. Bazo prendre sous mamba bongo. Oh. Ah, bon na ba nanga ko seka po na yebi Chapelé bien. Tino seka e ko tomber na mamu ya car. Ya singanga car to sa course ya rotika ndeko mobo ya mwasa uta epoto. Tozo zonga pour atika ndeko wana to tiki bandeko wana bakei ale biso tozo zonga asenga no to mona su ndeko mona kave ya carburant koto yate oloba nanga ke ocha carburant mais ocha carburant te ote ya problème yate no chaka boyo lobela carburant ngabite problème yate toke banzela nyoso ba toke ndi tozo kenda kaka Baka na carburant na. tozo kenda kaka kozonga tozo zonga moto a tout ici car et tout un to sali accident dans le babiso to zaka biso 3 yé na volant to sali accident non to sali accident et leki nango pe ngako na sundoli na car nani bilamba biloko tournage ezaki na sima pona moi nango to uta tournage na sundoli na vimba baba meminga ba côté ya palin kuna na hôpital na yo benga Ernest a cheka esprit ya car egola la bongo te fo luka ba soda ba nini na luki ba marambo maman mona pour nos bref eleki après so quelques jours il y a ba marambo wana accident yé moi vandi na ba mapasa ayib sabanga obi ne na tuti sikara na bato ba lo ba fort ba ta théâtre autant comme ba lo ba fort mais na tout ça encore on dit une expression corporelle dans le bélian. Voilà. Donc nenge ya za le bela. Ba ebisinga na lié place abi soka wanga ni prise bisozali. Ah nanko. Donc eza na mo o révoltant le quoi en place on yati. Au moment où yo sali ki on motema malamu. Na motema malamu et puis tant on sali accident ngamo mutu na sali dépense à makambo nyonso. Pour carré bonga. Hier a contribué à 1000 francs congolais. Ata 1000 francs congolais na senga été. On a vu que massa nanga to sali accident biso nyonso. Soke zaki ki kokufa tant mususu na yepé alanga ki a faire partie. Non tenir et regarder. Mais ya koyoka na sima yo lobake o sala ki yango nanko. Yebisanga toza no ba analyste papa. Ndeplace sala nga mabe. Ne place na loba de ba o nyonso ba loba ki nanga ba relata ki nga na ya tonga loba. Ngai etalanga te pona yebi na ngai yango na lobaka to yebani bien eke o azalaka boye songi pe ya mibali na théâtre na télé bon so ezaki songi nga problème ezate mais nga pona nga na meki ba yo binsela la vérité et puis bango moko pe basala ki émission ba dévoiler ki ba loba ki makam nyonso ya aloba na o bango ba yebisanga te nyonso ba loba émission ezali ba mapasa ba loba zo comprendre sikoyo ozala bongo poani mais soka yesko avandi liboso caméra ngaye on va batindi ce moi mutu ne mo achana ba commentaire na ofinga fâché donc nga complexé il y a Chapelé fâché complexé c'est que complexe on a ça la Chapelé c'est que ça y a supériorité mais sans oyo bango ba lobela isa lokola nazo sala nini comment dire complexe complexe parce que voilà ba bien complexé na parce que il y a un master ya ba président na oyo le cas soki oza massa ya ba président ngo leka yangai nini po via Mike la Duchesse est-ce que Duchesse fafa na teva lo bake ngana makambo te mokili yebi ke Duchesse aza makambo est-ce que Duchesse lo bana munoko te est-ce que bobo il faut avant na télévision lo bake yaza makambo mais ki master ngo tozala biso nyoso boye ngana mona ki master yango te ndeko vandi boye
Chapelle avandi boy nani qui Michael Duchesse avandi ba bobo manoka ba duche kapanga ba yana nini na la vertueuse kuna tant toujours répéter qui massa wana ngana mona ngote oh bon to chasko aza master et salis goni mais yo boy ande ko nzima yo rapeti na et ba ki seleni soki naza combien ba petit naza petit ya ba combien de vieux na mokilio esalinga nini mutu abotama na tana ye kobotama nzambe mutu achango yo kobotama dati boye yo kobotama boye yo kobotama boye achana ya kokufa kutu toyebaka nde te misiko esali nini soki naza leki na yo wana eza problème te quand on dit makambo to balobaki ngai complexé ya ye chapelé natali siko na neto vivraka na ndenge bakini barezi yo koyeba mwa moke na kozala complexé ya chapelé na nini na obando cité ba biloko te ke yo ngana leki chapelé na boy ngana leki boy na mais ye moko soki asona ba dina na téléphone soki pena za na vérité avec bolo ba su te ke nga za complexé ya Joana pour moni Joana nenga ba kini awa ngana e match yati du mot reconnaîtra otala na TV ya banata na tala groupe maote groupe nini net groupe nini na yoka o auta sinar ki nenga remercier le président Tukebana le président Tukebana na mona te na kotanga ba bactérie ya sinar ki na yebi na mona te photo mona publier na sima so ya Caleb ya ati teni siko na koloba ndeni keza yi tournage pona mona pe caméra te na été policier avant ton ndenge nini so keza tournage oui mais na ko au marqué au moins il faut tika musala et loba na place na yo tant yo biki yo za makambo faut batunde bavandi balobela roke yo za bo yo za makambo parce que logo eso yo tala été la TV oh mais nazo ba ça succès ba raspo na sina soki nga na hôtel ya loba na hôtel na ba théâtre ya YouTube nde na kota ya moto che ba giga nganda kupenda ba va yo banda théâtre tala ki a inspira au pe que yo ça théâtre likolo zo monanga soki za yo na boya na nenga polémique soki nde ni na habité te on ba vérité nga zo ba vrai na tala te na yeba kombone te nga na mona ye wapi mbala liboso na mona ye na groupe ya Mike la Duchesse aye aya kokota yokate na boite aya kokota groupe so batu ya pembeni ya ebisi bango lobiki ono masala benga sali groupe donc faut na kota donc faut na travailler banini mais chief matuza yoki yango oh garçon na zo ya za masa Duchesse ndeni aza no sala test amona papa leka liboso balekise liboso anga matakuna mapapa batu bagani longa mapapa alongoli mapapa c'est présenté ngai comme place ngana mona ya ngwana na mona na TVT mais ton na mona du cheka pa na bige quand même frous ozoi mo frous TV yo mona ya matina tata mo banga obe ezana acteur ni na ro jouer boye ba biloko zo kweya azarate neti notel na zana fous nga mutu na yebite fona luka na vana ndena ta ndenga o répéter pona lo bake ba ta ina tata mi répéter bien yo mo bank a travailler quand on a travailler wana quand yo mon ya travailler qui tu as travaillé bien Ache Kalombo voilà donc à travailler bien so moni donc na li solo nyonso ezaye lo mo ba mambia chapelé na télévision non là yo so makasi pas bien complexé donc complexe ça bato ya otinda ya bato ya otinda ba benga ngabongo parce que yango na bi ye moko a informer bango so ngana za complexé na e na nini na za la complexé na e na nini no beto za reverse donc ye pena ya ne pas la Duchesse est ma sanité ba matin de tatami ba matisi e tatami papa kasi aya ngana na lubati oh akota ça peut être émission à surprise o yamba intel yebité bu intel abimi surprise toki ça dia kalata o ko taper bo kitoko kitoko na yebe yonde ko ndo zana otoni sande ba vie o sa 1 million o sa 1 million so kotia yo mo mona o mona na linga mambo ko luba te po
nga moto akanda mo mabe donc ya so na mina sali kamuna sa na ndenga mabe makasi si mata musupe na yo regretter mais soki kande ye ya roye na ba esprit mabe botata taba fâché nga masa na nga la duchesse na ya na gota dimi na TV so mona ngai naza masa na ete na masa nete mais ya yebi wa masa nto apeti na ye na apeti na ye na boite na apeti na ye nde ya bunda tant to benda na to benga ba melo yenzo ka nyongaka avanda abebana na Ernest Tumba nga batu na ekutu likambu te na déplacer ka na kati prince mona ba fâché wana donc to benga ba melo pokaka benga ba melo nga massa mutute comprendre nga massa ba duchesse nga yena ba duchesse na munoko pardon bate so maki la duchesse zo yemo alanda ngo na yebite zo asekaka plus avandaka o bona ka boy des collègues na wanani oyo tout à fait normal bazana na sina na ba collègue papa ndezo na mokili oyo mutu apesa batu gu ki pede o aza marque déposé Mike la duchesse chapela sani asani tango bakimasa nga neti nga mpona beta tolo barezi ndenge aza boye tosala ni cope moko nga ko bando diembela te ko barezi masa na nga te nga funa bagare na ndenge na nga mpe na makambu na nga mbu na nga eza tike na no diembela wana masa na nga lokwa na yeke kombo ne eza likolo mpo ani ba masa ne mususu aloba ba kombo na bango te masa ne za ka di chaise do ya masa mona mokili bon note duche ba masa na ye te duche kapanga na yo ka na te babo ba masa ne mais je me souviens linga pende to zaka na ko benga président Bobo Manoka na solo na da coup na après to ku ta place mo bo to vanda to ba to ko vanda na tika lo yo ka li solo ya chapelete donc zo retourner pe chapele wa Bobo fashi wono kosi na biso Bobo ayebi chapele o barezi so au mona bo yambi Bobo Manoka na émission allez au tourner comme bwana ayebite ba traiter au Bobo orgi bino bosa musala moko yeba ete yoko totala na TV Bobo nene oyeba te na ota loba na tela ete obosani na tala ete nga tala ete omoni nde na otanga boye na otanga ba artiste basé belé eza génération wana na yebi na tala ba Duche Kapanga na tala Bobo Manoka na tala Ansuluzolo na tala qui encore Natala ba 2 minutes. Vous comprenez? Na 2 minutes garçon et pas sans souci ayembaka. Vous comprenez? Natala na wanga nate Natala ba alisala. Natala ba mo ebele. Vous comprenez? Ba Saint-Paco na gatsa ba sinak na bi ba Saint-Paco. Na yebi ba Virgilien, na yebi ba Junior, na yebi ba nani na ba okutu ba kufa kutu. Na yebi Mastor. Zo comprendre Mastor tango azalaki kuna neti na koloba na tala pena Mastor makasi kuna te so na tala mukie Mastor ayo pesa makambu tango a quitté comprendre tango a quitté donc bato na tala bango na ba na tenter ba ko yebisa ngai ke bango baza makambu ke bango na tala bango balo bango te eza omoni so tali muto aza makam aza eloko wana eza yete to aza o ya zolo bate e bana mingi ni tozo eka exemple moko o mwa mutu na nzela otambola pa simi mbongo na maboko ndo compter batu ba mona comprendre ya yete o comprendre eza yete yo na mutema no ebike mbongo yanga o bimiso compter na miso batu ya nini ya yete o mutu mo car on a PC kaka ya alongo nango awa kende nango garage aya kozongisa mizika onyata na nzela tala roi likolo penenga kumbela ngo volant comment ya yete po mukolo eloko ayebikeza yanga onyoko manani na nini onyoko manani ne yesu koyo aza yango ti ngana sambela kanzambi apesa ye conscience ya koluka ko bosser ouais c'est assez inconscient apesa ye conscience ya koluka ko bosser oui
apesa ye conscience ya koluka kobose kozala oyo ye akanisaka. Donc, on a quand ça nous tout là, chaperon. Oyo ye akanisa aza yango te, aza yango na ndeni. Papa. Aza yango te. Soki ezalaki bongo, soki azalaki liboso na yo, et puis bato yo leki o manke kolutu. nzonzi na liboso na asala yango wapi? Asala yango ta nini? Yo voya to vision ya leka na boya nde contrat. Bakesi. Au sexy en makasi en pleine émission. Eh. Oh. Aboye nini? Aboye contrat. Ankolo, merci, bon problème que na boss kutatali na si total nzama na boss Yves Lubamba donc aseki place Zaza est passé qui na bato ba mambo est passé qui baba seki hein franchement ça ignorant na nini ça plaît ça c'est ton visa boya ko contrat yo surtout que contrat ya boya contrat ah film na nous kutu asoluka kokota bon contrat eh papa boya contrat zala la vérité pena zala banga nzambe yo boya contrat to ba proposer ata contrat ngo papa mutu akei nini site na bango kuna place ba monaki ke lola ye place ba okende ba se retrouver kuna pembe na nzambe ba ke site na bango après esimité ayeko ya fâché Kalombo yaya ba producteur mususu ba kwa bandoki ya ba vie ya batu tala nenge jo azongisi biso sima tala bo solo la na boss na kosi ye muta solo déjà na boss asenga yo lisusu ah papa yango biloko bino oyo kaka barezi yango na loba na zio pena pona tu na open sala émission chabiso awa soki makambo na loba pona absence na ye chabiso awa ngana sengi émission chabiso awa akotala luka ya ye moko akoluka luka ngana ozala wana te akosa oh chabiso mibale ye aloba ye ngape na mo pe kota Top Vision oya chao pe ba se ya boya contrat wana ya kota da film Top Vision ko sa film te ah papa muto zo na ba film mingi ta ko kota film ta nini Top Vision ngoza lipa na nguba to ekabo pour okoti ka yango anyongela biso na biloko tanga zo tala bo fâché di lundi au lundi a tournaka ba film sans cesse a pe maté donc konyonga yo pesa placement bon hora li solo ba obeta ba bi fâché yo mingi on va obenga ka mwana mai na ba tournage na ya kisasa ya banzondenga na tonga ko charité rapport ani bon omoni chapeza problème nini soki chapelé a yekoli komikitisa yoza bien non hasard que soki a yekoli komikitisa yoza bien ye azarge o ye mo yebi ye mo lubango na bana ne ya groupe ba yebi ayebi atika ko sa semblant so yo vana na plateau a atika ba semblant wana na comment comprendre bango surtout netier tant ya vendre ebike moi 100 francs et où ta place bateau ba otala biso donc fona lokalo lenge manière ya ko lobela po lobby e ya lisusu soki ezaki na ke soki ndeye nini ekozalelanga soki ndeye ni yango mo basalaka hypocrisie yango na lobaki hypocrisie ezo régner trop bato balingi kovoile baface trop soki lelo okomona bamisusu un jour bakomisao non omoni ezalaka kutu boye bato bandaka loba na ntango naka mpona boye so mpana me te biso oza bato oyo nga ntango namoni mabe na lobby pe conseil ni repérer évidé tika orgueil chapelé tika orgueil biso nyonso toza ba collègue ya boulot to sala musala moko mais yo to reconnaître ki muninga ils ont pas petit ça vient na banda théâtre travail mutaleki muninga azati tant yo zo mona ke oleki biso c'est que kosenga ati tant osenga ka c'est que okokana opete vous comprenez oyebi ndenge ngano to solda ndenge ya biso mibale ndenge to solaka ndenge oyo yaka to mususu yaya lobela e pas boss vous comprenez mais lelo oyo oye comment on a Top Vision ka baleka e pas na lobela e pas boss oh nga solaka na perte solaka na perte solaka na boss
Ils appellent solo nous bima qui va suspendre princesse du trône na Top Vision pour na yo ça vrai. Ah, ba suspendre princesse pour ngai. Et ça un rapport nga moi mobali moi si ba suspendre na problème nini pour nga. Na habité nga na yoka ki kara potango to ça na nani page ya Kinwood oyo bande kona biso ya basi ba jiraka ngo ba na poto ba onde ba saka soki communiquer mo ebimi ba zu ba partager na ba artiste nyonso oyo ya contrat ya Top Vision donc de ba partager ngape na mona ka communiquer ye que non princesse aza suspendu soki asaki soki mission moko boye a lobela finga ki soki basi a poto so bilo mo ndengwana nde na yokaki après na yo luka pe kotala soki émission ngoni na sala ki bon eza na rapport na ngate mingi na ngande n'habite c'est nga place wana on a à la base ba émission zaki le roi net ba boki la ende yo net ba s'attaquer na yo plus on a basa poto za émission on zaki non ndene pardon éclaircir ngana comprendre. Non, il paraît que monsieur Salami et Olobi nous ont expliqué que ce cas s'attaque qui ming na base à poto et tout et il y a aucun net na yo na rapport moko boy c'est comme chose qui na relation moko la poto faut que protéger et bien le roi ba boki la qui on boki là. Allez boss atali ce côté mayo za enfant chéri. Allez babi bon d'accord ba suspendre répondre. Ah, soki ngana za enfant chéri, princesse pas enfant chéri ba Adailunga ba Raïs. Comment on a fâché te ba onyonga te on a fausse information pe singai donc ba onyonga niti na ndeni nga kutunde c'est pas boss fini le contraire nga soki na yoki décision mo ya mabe pona ndeko na ke nakande pa boss tikaboy lembisa salaboy lembisa salaboy soki na bundela kutu chapele muto aza ingra lelo bosko boni na bandeko na nga o tant mususu nazala na bango likambo boye baye ko assister nga makamu na bango na ye ko assister bango princesse aza muto na roza ata musu na ye na tournage boye mbongo na nga na poche mais ya bandi ko sombela nga ta musu eloko nga na romela ta musu na bato nga na ye na bango abandi ko sombela bango princesse alenga na vani il faut na faut wana ndoki apamba te faut amukonza bandoki pour nasa eloko bongo ke princesse ba vani c'est suspension c'est princesse azo jouer et c'est ngonanga ko vanda ya princesse et c'est ngonanga e banana na ndeni o yoka kyango yebisi boss ni po bio côté na bandeko oh na sola ina boss ayebi na sola kina ye na talisa ki ye que non suspension pourtant na yoka ki après boss yemo ayo benganga que non dala boye et puis na ngaku na yeba te ke na Top Vision so ça le kambu suspension ezalaka na yeba mobeko wana te na yo mbala liboso na yo kango na mambu ya princesse ndé boss abi non et lo wana tikali bongo oyo akoderaye po na lingi éducation ya batu ya Top Vision vers ba fan ezala bien bazala na réputation ya bien baza batu kaka même ba fan oyo bazo sala ke bino bo sala sous musala mais bozo finga sous bango donc ça n'a pas de sens donc tant on a yo qui bon mais boss vous avez peut-être entendu l'émission est-ce qu'effectivement finga penda ba fanatique bon on a landa qui tant on a landi na OK alobaki alobaki soni na lobi sujet c'est que basi poto ba robala bino ba comédie ba robala pour voilà ce que princesse abino eza po baza so bitula ce qui peut ba yeba ko koza soya mibali te mona banyokola mibali bilo mwa ndenge wana nakaki mais nazoki pe aloba pe mingi te par rapport à bandeko mususu ba lobaki ta on atali yango na moni pe les sala pe ke na sola pe na boss na yoki ana oyo lobi ya ko de suspension biso nyonso toza la verti mais ko frapper te alors te tikala ki catégorie tikali bongo après pour nous sur la peine à bosser à pamba te robenga ebanda le loti lobby à mate mais le quoi c'est à consommer en haut prochainement nous assure à côté sous na kati ya ba bêtise à bon côté pour moni biso na kati ya Top Vision tous aura famille tous aura ngo famille
na bafan na biso tozalaka na équipe moko tobengaka bana membre bakakuna ta mosusu basoutenaka boss déjà bato poto balaka soki olobi na mutu moko bango nyonso basala nini balati yango soka balobaka bacha poto bayaka bala bino ya comédien et tout comme ça donc émission ya mamo sali transfert donc komba mo question na ngai bon ngai eswaka ngai te etala ba gigolo utilaka ba poudre moko boy ngai etalaka ngai pe te mpona kati ya makambo wana nazalaka te donc nana ta mpe ya kokipe yango te bato bazosala makambo wana oyo batuna bakestion wana bango bayebi le pourquoi bazosala yango epuis bayebi nini oyo bango bakozwa na nsima donc etali kaka bango ozela no teke bayo bala ngai nazelaka oyo nzambe atrasa mpo na nga na vie po vie oyo tosalaka ere mona benga wana baeza filme nzambe ye mo metteur en scène ye mo asali dispatch ye mo oyo akozala boye sikoyo lo nini na mitungisa ebele na mitungisa te so elobi na se retrouve na Cameroun na kumisi nzambe aplanifia nakende Cameroun soki aplanifia nakende Togo na Togo bapays oyo nayebi etangama te na YouTube bapays oyo natangaka ba Canada ba Londres ba Paris bandeko bayebi oyo bango basalaka te bango baza poto kaka bango mona bandeko baa na poto balobaka poto eza paradis te poto eza paradis te soki oke kuna oke na mpe kobunda nde okozala kutu oza ta mosusu ovandaka deya na palais ofonctionnaka déjà bien oyebike soki oke poto okebandela zéro kasi okebandela zéro te okuna faut bagarrer il faut luka otravailler po ata mwasi abengiso te kombo na yo kotravaille ata mwasi abali abala ote kombo na yo kotravaille soki kobala wana etali bango wana nayebi te sosi kobalingi babala par exemple babalanga mpo anini ndenge boye koma oloba maki babalaka bacomédien mobali moto abalaka mwasi te nga soki nalobango mbala na émission soki mwasi obimisi langage ya kolobaki fâché yo moni nde nini nazwa kobala yo na gazi yo mabe wala ebilai fâché ka ebele balingaka koteka koyoka koboka bimama yaka kobala kamba moko wana bato nango bayebi wana bato nango neti bachapele wana ngai te wana bango ngai te paresi voilà preuve ane navandaka nao na telefone boye te na nde olekisa nde nalobaki na ebandeli awa naotala photo oyo France photo oyo États-Unis ta tour Eiffel yango oyo ana poto allez invitation non ngasa ngo te comprendre ngasa makambo wana te siko ya naza complexe ya mutu na bino po nini ngasa nango te yo sa hote no sa pe babala ba hote ba rapport ela ngebele bato basenga trop na poto ya ba artiste comédie ya on bisara to vanda bete mission mo balinga te ba olinga so baza nde surpris bazala ta surpris na émission na plateau wa senga kaboyo moni kutu no na bando benga na benga ka 2 jours apamba kaka bo mais il faut yo ka akufeli alongwe ndako obo nazwaka ba message na bango ebele batika baloyenge batika kobima lokola bato mo baza ba santu na ba émission awa bavandi bazoloba bongisi maloba ya ba bo jouer ba bi bien jouer mais après la caméra abandi orgueil on vient quand l'artiste tika Voilà, donc exemple télévision dans Marambo, ça se passe toujours ici. J'ai un service, c'est l'agence, il y a sûr, et à la carte à Paris, donc sur donc ça on a conteneur, ils ont vraiment presque partout GNT service. Donc on a bateau balinga fâché, on est agence assure. Agence assure donc. GNT service. Ouais, ils ont problème mais eux bika agence donc on doit TV solo là tam so solo na ba rési to bando poupoulon petit bando poupoulon place ba yeba ngote
baeba donc fâché kalumba za na yo communiquer na batu na oso bangibati no bakoli et les capé na GNT ça bato balingi batina bakoli siko bana ba agence de batindaka te ba ya na GNT to meka ngoti barezi bon eza offre na sali yo comment on nini GNT service aya nkolo soka pesi ya dega pon nkolo nde ayebo pesa nkolo apesi biso agence kitoko GNT service moni on a boya ko sala moi publicité pour okataka partir na PPC leng omona ote nkolo soka pesi danger donc bandeko tout surtout bolinga fâché kalombo donc bolingi biloko koma rapide nyoso motindela ndeko na yo azana kinia wa wapi na Brazzaville na Angola donc baza pe na vitesse ya kolega clin d'œil moni ndeli so betaka tang bon va les gars on a vitesse voilà GNT service souka. Voilà, Malolo, Maloris, la Congolaise, je te salue. Depuis quelque part, grand merci au couple d'Akakanza Motema Yajina Wajina Mona Yolo Mona Dallas et mille merci aussi à Gilles Zamunda Motema Yajulia Wolo Maman Preston. Fâché toke na mso presque la souka. Bato bazul bakuya otala o bako retenir nini anepe et tochité déjà donc à la télé sur novembre 6 décembre. Bazela yo kaka na ndenge osala ba msala bien et puis film nini ya souka o fâché a commis na 2019 bazo ta. Bon, na ebité sur les films à Souka, mais film on a autre sala au Bozela, eza Nyongo ya mama. Non, donc bazélande Nyongo ya mama. Nyongo ya mama eza film na ye na ngobi nga ya pamba pamba te. So na ye c'est na ye na mobangi ne loko. Déjà eza na machine, eza na montage, bientôt là beaucoup zo yango. Tito chité na année na bike moi 2-3 films pe Nangolo Nzambe et Koobima. Donc c'est ça. Yangona et bateau nyo sobolandinga abike munoko eloba mingi za munoko esumu kaka ba propos na ngato mususu eleze ndeko moko boye yebaka kiza vérité o esquiser nga boyi na nga koza hypocrite po ba hypocrite baza ebele na TV na ebisabino na nenga osakana te. Donc tant on attend la émission na suka mutema donc baya ka ko bimisa lokwa soki ndenge nini mais eza pe place autoro ya raté to sambisa na ka soki ndeni mais quand même to luka ko voiler nde ba faste to voilà ba faste et na pesi mbote nanga na bato nyonso ba balandi biso balingaka fâché kalombo na ba obolingaka ete nga salela moi bible trop donc na lingaka bino donc bambote belé na bino particulièrement na pesina Ambrose Tete Diasunda leader à Liège papa 5 donc yo na uta kozala na yo na bakine awa na mona ki bampusu leader uta kozala dia na kine awa voilà leader à Liège yo ki hein le vieux Manous Diasunda les banquiers mbote ebele na yo peselanga mbote na bébé Victoria Diasunda et na madame na pesi mbote na café Onassis de Liège Cointi coin Tongosa les patrons Adolphe Kitoko Onassis les patrons mbote ebele na président Pedro Monto mobali ya mama Anifa bokamba toujours association main dans la main ne bozo kamba yango na kati ya Villefontaine mbote belé na bino et puis mbote belé na kila d'Imputu Bilamba c'est quoi kila d'Imputu Bilamba c'est quoi 32 ans na ville ya Lille Macron a décidé au PCA ville ya Lille bientôt là vous serez gouverné par kila d'Imputu Bilamba c'est quoi mbote belé na yo Magi Kabangu ya ba Magi hein peselanga mbote na mon vieux de Bruno Kabangu na Roselati nakati sabakino parce pardon la katiote le lo association peut comme belé na théâtre boza et nous vivons bon encore yozabi pas escadre oni pour la raison na moko ouais pour la raison na moko sikate ande tozo monela si Dieu le veut tam sur 2020 faut changer makambo pour y ko s'adhérer na kati ya commission moko. Et mon nouveau moko pas bobo manoka yo profond bango nyonso siko batu nanga kaka donc bave nanga bandeko nanga na style ga ya bavie donc et puis nini
oyo ya biso ya papa Masumu ezali ANTPC. Donc voilà. On a mobange ya ba commission. Donc ANTPC. Tokoko takaka. Tokoko takaka eza eloko na biso mo nyonso ba congolais. Non. Mais tant que ba idée ndé ça un peu différente. Voilà. Merci beaucoup Fâché. Merci Sakité. Mbote ebele na Maman Elodie Mamengi. Elodie Mamengi ya ba Elodie. Poto na okwenda vutu kwa ezo kamwisa ngai. Une semaine oye na moni yote. Maman Elodie Mamengi mwasi ya papa Charles Kimbangiste ya solo oyo fumo kimbangu alobaka selon prophétie ke ba ozaba disciple na ye. Mbote ebele na bino et joyeux anniversaire ezo continuer. Il y a 20 ans de mariage. C'est pas peu de choses hein. C'est pas mince à faire. Na pesibino ba joyeux anniversaire et puis Momo Kibonga ya ba Momo Mutudi moi mobali ya prix da Kibonga le maître Junior Diema na conseil mo na pesa rabatu so ezana likofi ya ko éviter il faut éviter likofi ya maître Junior Diema pour so abeti yo kebo bimisa bilo na nzoto na o eteka na kenkeleri le maître Junior Diema mbote belé na Alexis Yamamoto l'homme de Baibinga ba plan mon vieux Alexis Yamamoto peselanga mbote na Zola de la Cruz réel Zola de la Cruz, mbote belé na bino, dio na bino salara kitoko, pelengi. Donc, je crois que c'est ça. So, va contacter bon jeune. Plus 243 89 56 18 6 6 5. Faut répéter ça. Plus 243 89 56 18 665. OK. Un mot pour un exemple de télévision. Exemple télévision, déjà on a dit qu'il faut aller bien, si tu as bien, si tu as eu je pense. Voilà. Donc Barési Baza, donc il est déjà à Solarabien, déjà vendu ça Moussala, vendu ça Indousa, donc Kendeka bon yo a notre polémique et puis nagat ça mamboyo, moi boulou yé kota trop, moi mutumo la moki kana tonga panguzi mais il y a ça l'émission micro yango caméra, va sali. Donc, tant qu'on va nous poser quelque chose, comprendre que nous sommes makolo et ati, on peut pas déplorer dans commentaire, mais pas barési et rappeler bien. Donc, exemple télévision, tout l'andara yango, tout s'abonner, les sous ba fanatique go yangai, Fâché Kalombo, na sengi bino, quand on ne bolinganga bolandanga partout, donc na sengi bino, beau s'abonner pe awa na exemple TV et pas ya barési baza pour awa. Insanité zate. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était la Fâché Kalombo. Donc, à Solo, vraiment vérité. Il y a bonne rose à la hypocrite. Donc, à Solo, vraiment vérité, vérité. Donc, beau tenir, il y a peu rigueur. Vérité, et à la vérité, bah, c'est voilà, la face, alors. Émission la bise Zawana, aux a besoin ça droit de réponse par rapport à propos, il y a Fâché. Ils apportent pour les routes à but photo créer, les sous-sois, Tofan et Sabango, moko. Sur la PMB. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Fidèle à vie Internet. Grand merci à toi, Roméo Bachoy. Derrière la caméra, merci. Merci aussi à Yannick Youra. Je te salue. Grand merci à toi par rapport à la prise de vue turée de cette émission. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour les remarques et les suggestions. Et n'oubliez pas de suivre les émissions du début à la fin sans ignorer la publicité au YouTube à Côte Sarawana. Et puis abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Exemple TV. Ciao. Exemple TV du Tonko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV du Tonko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Tonko, rien à dire.